Kolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Alléluia. Oh, sabaote. Yesunde bangananga nabatama pona monake mwanzambe. Papa soki na zwingolu permetanga na monata monkongo na yo wana yo koleka o mangana loboko na yo mobale pona monake mono oh sabaote yo. Les ballons, à jouer les ballons.
mamikusa. Oboni ba mama? Oboni ba mama? Mama mpaka na bino babwaka ka bino. Bango bon, merci. Babwaka biso te. Tango nyonso oyo bayebi ke fete ezali bayaka. Ata bavandi bayebi bana wana kuna nzala bayaka. Eza boye te? Ale bango moko bayebisa biso. À vous la parole. À vous la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Nani mobikisi? Yes. Nani akokangola bino? Yes. Nani akokomisa bino batu minene? Yes. Nani akotombola bino? Yes. Nani apesi bino bomoi? Yes. Soki Yesu aza na bomoi te sobetela ye baboko. Amen. Bonne année, bonne année. 2023 ezala mbula moko ya kitoko. Nzambe akopambola bino, akopesa bino mayele, bokozala batu minene na mboko. Bomimona batu apamba pamba te. Nzambe wana akozwa bino na si akotombola bino. Soki bokangami na Yesu, Yesu nde moninga malamu. Amen. Bolinga Yesu, botia Yesu na motema. Yesu akotika bino te. Tango mwa mulai bomonaka biso toyaka awa biso eza lokola bamandata biso batinda biso. Na bandi nde na yaka awa nayebisaka bino ke eza na bamama na biso moko bazaka na États-Unis. Amen. Nde bakanisaka bino balobi orphelina wana pe ya Mama Marie na nzela ya papa Rabi Mapinga bi tokoki kovanda boye te malamu toyaka pe tokanisaka. Nde bomonaka biso ata toke tozangaka koya awa te. Nde bamama wana bobondelaka mpo na bango. Bobondelaka mpo na bango. Bamama wana baza na États-Unis nde bakanisa komona bakotinda babitu oyo mama moko ye moko ayaki kuti faki aya na bino aya kotala bino ye moko ayaki mama ni azali ame empêchement kaka contre ta nde esala baki kutunga moko na komona bana na ngai ndamona ndenge nini bazali bosepeli so bosepeli bobetela Yesu maboko mpona bongo. Bango ndenge Nzambe azosala na bango ndenge mpe bazopambola bino nde yango wana mingi akolobeza te ye moko alingaka ya lokola yaki te aza na mwa baempêchement mwa bacourse nde yango atindi biso alobi nakoki kozonga boye te na baninga mosusu baza kuna bakanisaki babi te malamu to opesa ata ya mwa moke oyo bana mpe bafete nde yango toyeli bino mwa loso mwa soso mwa mafuta mwa eloko ya moke mpo bino mpe bokanisa. Nzambe apambola bino nasi nalobi ndenge mama anienga atindi biso na bamama mosusu nde lipamboli yango wana ezali wana bobondelaka mingi mpo na bango azali awa soki mpe bokotinda maloba bokoyebisa ye nini mpo akoyoka. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oyembela Masia, oh Masia, oh Masia nanga,
tatola. Oh ma baby ya tatola. Oh bako boba tatola. Zambe, zambe. Oh bona ye kumama. Chanter. Oh bona ye kumama. Zambe. Oh bona ye kumama. Batatola-ke ntango bango balesaka baorphelin ezalaka babwakaka na fulu te me badefisaka nzambe ya lola topamboli nzambe. Merci tout d'abord na ndenge ke de la fois adécouvrir biso ntango adécouvrir biso bana na ye mpe bapapa mavinga bakabi lisolo mpe bamama ni lelo basungaka biso à travers chemin wana yango wana tikete bato nyonso oyo bayaka kosunga orphelina oyo ezalaka business te ezalaka nde ya nzambe bana na ye nyonso bakota lisanga ya kosunga baorphelina ya amibande batatola solo tokende kopesa epai ya nzambe mpe batatola na mafuta batatola na basante batatola na makambo ebele ya kobombana nzambe afungola biso banso oyo tozali na elanga oyo ya baorphelin. Tika ete nzambe apambola biso. Papa caméraman yo mpe ozali libanda te ifo tatola ntango nyonso yaka kofilme awa ntango kozonga ifo omonaka mpe ke ya solo nzambe azali tikete nzambe alola. Un message oyebisa mama ni olanda yo na bandeko nyonso baza na États-Unis oyebisi bango nini mpona geste basali banyonso oyo bozali bacolaboratrice obie bacolaborateur ya mama Ani oyo batiaki mwa ndamu na bango tikete nzambe abakisela bango apeye bango lokola ba oyo mokonzi apesaki talanta mibale misatu mitano tikete nzambe abakisela bino biso toza na eloko ya kopesa bino te kasi eloko ya kopesa bino eza motuya eza Jésus Christ ya Nazareth azalaka ntango nyonso akompanye mpo nyonso eza na maboko na ye na bongo tokosengaki ma paster aya kobondela mpo ete litatoli ya nzambe ezala concret. Kanga misu zala konsantre kolala te toyokani wetu. Merci Seigneur pour la grâce au salut biso tozala lisusu na présence na yo. Seigneur soki otindelaki biso bakorbo te tolingaki tozala na présence na yo te eza mpona bolingono mpe mpona grâce na yo Seigneur osangisi biso lisusu na nkombo na yo yawe ezwa lokumu Seigneur toza na eloko ya kopesa yo te topesi yo merci Seigneur bandeko baza na États-Unis oyo bakaniseli baorphelin yawe pambola bango Seigneur zongisela bango lisusu ya mingi ya koleka bisika bambongo na bango ebimi po ete biso tolia Seigneur ezonga lisusu ebele babeneficie bolamu Seigneur babiloko non te basimba Seigneur elanda bango na année au 2023 baréussite ezala partage na bango mpe ya bana na bango awe na déclare ya malamu na banzela na bango awe na telemeli échec oyo nyonso ekoya na nzela na bango yawe Seigneur réussite
gloire et à la partage na bango et longa na à la partage na bango Seigneur awe art o basali boso na yo à chaque fois bakozanga tikete e ganga na mis na yo pote ozali ndamba ba orphelin le la religion pure et sans âge devant le Seigneur et celle qui visitera les orphelins et la veuve Seigneur kanisela bandeko papa bazana ba problème na bango baza pe na posa ko réaliser mais bakanisi basombela ba orphelin biloko pote balia yawe na ba période ya fête Seigneur baza pe na bana na bango bakokaki kolatisa bango ma basepeli baliesa ba orphelin na retour na bango c'est bango ya mingi ya koleka yawe babika bolamu no Seigneur bana na muto azwaki de kino no ache makolo nesika oyo babima bango nyonso beni na kombo Yesu amen. Mwana ni wa ndeba. Mwana ni wa bakisema. Nani akongo nabeni ya ngoba. Tema no loba. Merci na batunaso bakanisi kosola biso. Merci na bamaman baza na États-Unis bakanisi biso baofele basoli biso. Tika nzamba kwambola bino esika mbongo yo wuti nzamba zongisa susi ya bino. Merci pe na batunaso bakomi awa nzamba pesa bino su ya koleka ba problème na bino nzamba zongo. Kati mikumba na bino ko na nzambe afunga na bino na nzela. Merci. Mama, pousse. Ils ont laissé. C'est o isunga bino na kati ya sika oyo na salama. Merci. C'est bon. C'est bon. Bonne année! Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Zabizo Kotozane, Maringa 72. Marina 72, je t'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International, FB International, Souka, FB International, Tanger, FB International, Adega, FB International, Masolo. Balobi kunande masolo ya kati, mosusu olela, mais FB International, yango ni masolo.